sangwema likambo mabele sangwema sangwema likambo mabele sangwema likambo mabele likamba mabele sangwema likamba mabele sangwema mbote bonjour na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana océan du Congo chaîne à libération epai oto Kongomani epai oto sasaka to panzaka epai oto belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ye kolo Congo epai oyoto analysaka ensemble epai oto mobilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique epai oto zali bongo sensibiliser pe kolongola peuple congolais la molema epai oto tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oto salaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo tozalaka bongo basinzili ko mobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema to latamola to mwetumba epai auto telema ferme fidèle ko la bakoki apola kozala liseko ya République démocratique du Congo epai auto mokundola ka maloba ya nkoko la biso loba la biso la mourère béché fouillé de laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse ezui popo ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique ezui comme la mana ngana kunya de la ngana États-Unis d'Amérique la mana ngaza na mobembo la Portugal nzamba batela ye kokende pe kozonga na ye ezui et comme la bongo équipé pour la que Dieu vous bénisse ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre yanga mokonzi tikanzambe apamola yo merci encore une fois ezui comme la yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Achille Mave na molonga ya Mireille Mave les grands professeurs plutôt Achille Mave ezui comme la bonne mère de Brino na Autriche voilà mon mère ya aussi de la presse congolaise ezui et comme la bongo papa Michael na France na maman Célestine ezui na Suisse et mon bongo maman na Jolie maman Dolo maman Samuel maman Pierrette ezui et mon bongo maman missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que yo moto na bakoko lumba ezui comme la bongo maman ya moto mojali mozima mite ezui et comme la Big Daniel Ngenda, Charlie Chobo, Pe Bayangai, Ebele, Maman Jovi, que Dieu vous bénisse, ezui. Et mon abino banso ba oboko beanga la South Africa, prompt rétablissement na nana lompingaki, pe merveille qui tout pe ba passa. Ezui et mon abino banso. Le to kolobela nini to kolobela kama mabele. Tozolo bela likama République démocratique du Congo. Tozolo bela likama mabele ayo nanga. Oyo maboto libiso. Tozolo bela likama mabele, likama mabele. Likambo mabele bande kolanga ezande likambo mabele toko kende te tozana Congo ata bobo mibiso toko kende te ata bobo mibiso toko tika Congo te parce que tozana mboka ka moko Big Daniel Ngenda tozana Congo la biso le number 1 océan de la presse Juka Ama ba maman missionnaire Congo ezaya biso Congo eza bapaya te eza ngande na botama bola za ngamboka mususu na botama na Congo mais na zapo na Zaire eza mboka langa siko natikela yango nani to kabela yango banani likambo ya maponami oyebinga na seka senior franchement omonika po biso ba congolais tozaki ebolingo eza na mote. Franchement, je vous dis, la moindre place où nous les Congolais, Tomi c'est la faible mort d'ailleurs baraté ba lokabiso et le comment batia la kati la biso to yina na katolinga na katata to mona bosolo zo bimepande komoko boye tozo boya kaka donc na ye baraté et loko nini o ezo sala biso ndenge ba delika di mama uti kolekala bato seni babeti milolo boya ba obabungisa ba carte ba obilongezo mona la te boya bokena ba commune ofele ba carte ko bima nano bazwi solution na ngote bande ko bato bapesa ba $5 ti lelo bimate ti lelo ebimate bokena commune na lemba place balobaki bato bakele ya bureau seni esalamate bato batiki ba $5 na ba carte bazwi te ba ope bazokende eza te me balobaki la biso eza ofele ya motango bilo bolobaka Félix yo la gouvernement nao eza kana suivi te bato mo balandela makambo bilo bozoloba lelo oyo
ntango ebeba bato wana boya bato bakei Achille te na la France bazwa te ti lelo sika lokola bato bazotia bango pression obali mapona ya Congo bazotia Félix pression kosakala te de Félix azozwa lumbe po asala mapona mioyo yango nazolinga kotalisa bino peuple congolais boyeba ete Congo biso te bato todirige yango parce que soki Congo todirige yango biso mo bacongolais betonga toke l'élection te 3 fois kukao et puis boyeba ke bakotiela bino mokonzi oyo bino bolingi te si bato bazocroire ke bato na bango bazala bango mposa bango nde bakozala mikonzi te bakotia motu akozala traître oyo akoteka lisu Congo davantage parce que bango bazala mposa Congo bato oyo bakotia badirige Congo eza bato bakosalela bango eza bato bakotravaille mpo na bango et non batravaille mpo na Congo ok loko tobundai nango yango wana tobundaki na 2018 Kabila longa mpo tebei Kabila aza pio ya barwandais to réussir na kati ya unité mais diable azalaki wana Yuda Sakwenza Bwalo Félix Tshilombo bango na Vitel Kamerhe basali makambula bango merci la ndeko ko rappeler nga ke to matanga na yebi papa basango ya mawe ezali miyike kasi tango to kota la likamba Congo esalaka biso pasi ya solo to yebete to ala pasi to bungisi chef spirituel ya bunde ya mayaya la o bato nyonso bayebi toyali kolela na bango elongo me likamba mboka tozolela tozolamuka ezosala biso pasi ezosala biso pasi lelo liwe bato bayike oyo bakufi na est ya république oyo bakufaki lobi moleki na Goma na bamarche oyo bazotelema masasi ekobeta balobi toboyi EAC elongwa ekende tolingi Goma na biso ezala sous contrôle te ya bapaya ndeko na ngai nani azotombola mongongo soki eza biso te yango tolobi bosabone massivement boconsommer biso bopartage bémission bolaike botia bacommentaire basuggestion mpe bajame lolenge mwana mère de Bruno Salaka bosunga biso parce que toza na besoin na bino Désiré Botuna na Maman Elisabeth Botuna na Australie la papa la major 3 to bengana Maman Chantal Tambila to bengana Maman Sidonie soki bozali to bengana Maman missionnaire to bengana ton eza mabe tozo kende na place ok ou bien ton eza mabe po bomona likambo tozo kende ngo kuku ezolamba pepa ya bandeko wana Martin Fayulu m'a dit président ya SID azotambola la numéro 4 soka tambola numéro 4 je ne sais pas tamba otambola numéro 4 ba pensa kike ba kozongisa bango ka na numéro 4 ou bien ezalika bazotambola na 4 oya kala parce que lelo bino baso bomoni ke ba tcheye numéro 21 mais na koyebisa bino révélation plutôt ya numéro 21 pour bolinga koyo koseya te tamso bokoloka o peut-être na kolongola ye na 4 kotia ye na 21 eza lokwa babwaki ye musika po moyen ya kosalela yango mpenza propagande makasi ekozala te parce que tokokende 1 2 1 ok eza kala moyen tosalela yango propagande mais bazongisi Félix na numéro 20 c'est le venir d'aller et ben numéro monté que bimaka za racoterie parce que Félix va penser qu'il est numéro 20 na 2018 mais lelo bazongi c'est car na numéro 20 et c'est besoin comprendre le logo là on a la fongola bien miso et c'est besoin comprendre et logo nazo fongola bien miso ba peuple congolais bota l'élection tout ça na bosala Félix en 2018 ça qui numéro 20 en 2023, c'est numéro 20. Martin Fayulu m'a dit en 2018, c'est numéro 4. En 2023, c'est numéro 21. Délice Sanga, au de la course, c'est numéro 4. Moïse Katumbi, numéro 3. Martin Fayulu m'a dit quoi Pakamuzi, tu as connu le numéro 23 ou 24.
Vous comprenez ce qui se passe? Mais ce qu'on appelle ça, moi, révélation, la paix, ça peut aller dans les cas qu'on mobiliser, qu'on sensibiliser, qu'on ait mis sa peuple congolais qui est là la tête. Tout fungwama, ma beleza ya biso, ma beleza ya bakoko la biso, ma belé la biso, ma patriarche Lumumba bakufa, 57 patriarches bakufa, ma belé eza ya biso, ma belé eza ya ba congolais. Alors toko bunde la yango. 21, 1 plus 2 qui signifie 3. Les chiffres et les lettres, hein, et le bac. Hein, ma lettre là, ma chiffre et le bac. Et là, c'est accomplissement. Donc, parce que c'est quand on a pratique. Donc, 3, parce que c'est ce qu'on a pratique. Chiffre 3, vous voyez bien moi, la résurrection. Donc, Martin Fayulu, physiquement, à 21, spirituellement, à 3. De la résurrection. Naka la paix, ça va bien comme ma révélation, mais naka boina. Ma belle belle Zarawa. C'est pour la zone de Golobake, tout ça la terre pour perdre été. Mouzi tu vas 24, mais tu vas casser ma belle c'est mon kilo, mais 6. 6 c'est la chair. De Bozui. Hein? 6e jour. Zamba Kelaki. Hein? Biloko nyonso mona na kila mokili. Boyoka. Le 6e jour. Le 6. Mokili et monana. Mokili et monana. Makambo kitoko salami. Au 7e jour, ils ont repos. Donc, Nzamba, c'est ce que la Bible a sali biloko nyoso malamu. Donc, mokili ezo monana. Nyoso ya malamu e monana. Vi mususu ezo banda. Na Congo. Donc, on dit que Congolais, il faut bonde tumba. Il faut bonde tumba. Toi, arracher mboka la biso. Il faut tant oyo Congo et bon taper et la telamba ya sika. Tokende ko bunde tumba ya bonsomi. To barrer route na batu mabe. To barrer route parce que biloko ba makelo bomoni Seigneur osala ngala zo yebisa biloko élection za kokoso Kabila za la course sauter. Kabila aza la course sauter, Kabila kotika na libanda ya course te muta kosa bilote. Kabila akotika la libanda ya course te. Yango ozomona Félix azokele koluka lolenge nini acha kimia. Azoluka lolenge nini ayokana na bato. Po ezala ke ya che kimia parce que mindele baza na confiance na yete. Balingi pe na bokonzi te balobi nanu tomona échec ya boyete. Donc, bazo préparer les batou mususu. Oyo baza la soutien mindele pour comme ba président non pour servir la nation congolaise mais pour rendre compte la bateau ba otinda bango. Alors faut to barrer route la biloko wana. To lingi mutu akokota la posa ya ba congolais asa la ba congolais et non asa la biso pio ya mindele. On ne veut plus que mindele ba na ko diriger biso. Alors poto boya likambola ba ndekolanga, il faut pas tondima élection oyo na lolenge ezokende. Il faut to bunde la mboka la biso. Na ebite bitumba to banga ngo poane. Mboka eza ya bilo bandeko la biso bazotelema. Ba wazalendo bango bakomi oboma bango. Ba wazalendo bango bakomi ba témoin gênant. Na ote ko le problème ko la tu ba wazalendo wana baye. Baza la partie ya nani. Bayeli nani. Bango yote bakomi oboma bango. Pour la nuit, pour avoir une pression na bango baye nango. Mais ba wazalendo boko bunde tumba résistance. Tito récupérer mboka. Comme ma résistance c'est partout dans le monde. Ma résistance c'est ma province il faut mon téléma. Tous on a besoin de catastrophe le soutien la Congo. Tous on a besoin de chaos. Tous on a besoin cette fois-ci Congo et téléma. Et bouger. Na ba minerai dans mon abiloko dans mon Congo ça la musana Congo ko za le lenge za le lotin.
Congo koza lolenge za lelo te bande kolanga. Ba bimisi ba numéro ba candidat président kasi mo tous les ba provinciaux ti lelo zo bimatende. Bilo to lobe électeur ezali. Bon na fantir te. Ba bimisi ba nationaux, ba provinciaux. Ti lelo ba numéro ba za la moté. Ba afficher liste provisoire mais ba numéro ba pesa pe ba mo. Et là on est à quoi tarder. Ni les autres salles qui est maté. Comme rétablissement maman Dja salam alaikum la banizima. Bon on va aventure à Congo. C'est niazo les cana pré-campagne élection ezali. Ah bande ko nga douleur naza nango. Ah nzambalola. Eza passé pema. Na koluka batu pour les bisabino mais lobby toyoki yango. Lolenge papa tiseke ya loba nyongo 11 bana à l'école à Charles Mbutamutu. Bakufi bangonya sur les mêmes jours. Mbutamutu. Charles Mbutamutu. Yako na ba famille wana. Ba mama na ba bengenga océan. Oyo na luto yokate. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 11 bana bakufi. École à Charles Mbutamutu. Yako tokoluka toyeba nini komeyebana baliaki nini basalaki nini po baza famille moko te mais bango nyonso bakufi bandeko na nga pasi makasi makasi na République démocratique du Congo. Bota la passe ezo komela biso. Bazo boma biso. Kabu ya moi vidéo azo ki on TikTok. Qui sase yindi. Attention, peuple congolais, c'est toujours beau solo na réseaux sociaux, estomac est chassé. Na ebisa rabino, ba news na biso ezalaka réel. Partagez vidéo pour na bande komususu bazwa liyebi. Vraiment attention avec Clamocéciline. Eza détruit makasi pe bakangi bango na frontière ya Lufu vraiment avec Clamocéciline. Komeka komelisa mwana te pe yo pe komela te. S'abonner mbala moko pe partager ata na 50 premières personnes po bande komususu bazo information babatela libota. Congolais nyonso aza na bolingo akoleka na ye vidéo te akopartager vidéo yo po baninga na ye ba congolais bakufa te avec Clamocéciline okodae okufi soko pesi bana po ba kotisi ya mabebele na nzela ya Lufu yango wana bozomona ba épreuve papa mama yo mutolingaka bosolo na réseaux sociaux pona ba information s'abonner partager massivement Machakisi Albita Bukiju bande kolanga pasi na leli bota lolengi to kufu histoire ya pasi soit des promoteurs ayaki asalisa bango ba test o bana o bakosala ba test soki bazwi na opesa bango $10 bana ya mayele batelemi babimi 11 bazwaki bapesi bango $110 na bozongi na bango na bandako bango nyonso bakufi nani abomi bana wana tokoyeba yango mpe tokobelela nani asali bana wana bongo. Est-ce que mbongo wana ezalaki ya malamu tokobelela pota ekomi ya mabe virage ekomi ya pasi bandeko botala Congo na biso bisika ezokoma tosungana ndeko na ngai pasi eza makasi tozosouffrir mwana monika azolakisa savoir na ye nzoka baosomba ye tokolandela makambo wana de près tokolandela yango mais pasi na biso eza nini ntango tolobaka tolandela toza na soutien te tokolinga tokota mozindo boyebi mpe république yango
na bato bazala ba moyen yango to ba bosunga biso ko ba makambo eza malamu te bato ba ko dénoncer ko lokolo séance internationale de libération mais makambo so tozo mela pourquoi parce que toza la biso na ba soutien te okokota la mozindo po ba famille bazobenga bazolela lobi kutu bana mususu bayaki balandi ngai ntango na uti prière tozaki na honorable mpona mibeka mamosi ya tukila te na bafamille ya moto ezali awa ya koyoka nde baoluko baolela mobundeli ngai lobi mobundeli azali kasi nakoti mpe na mozindo soki napomoli na nsima nango bionga sebe kolonga mungu ya soso ezokoka te lakelolukaka ya taba yango omoni bavérité mosusu tozomela bandeko langa mais si on a de moyens soki tozala basoutien makasi bokobanda kolela chaque jour mpo makambo ezoleka na mboka na biso criminalité assassinat makambo ezoleka na mboka na biso setinime ndenge bolobaka lokota ya france yali makambo moto akokomela te pakobomba te mais tozala bamoyen te justice ekoma ya bango okosambala bango soko lobo kimo okobima lolengeni okobima lolengeni oza na possibilité te chance ezokomelaka bato bazoyala ndenge ya mabe bakosi bino boye ngumba bopesi bango maboko mais biso tozobunda bitumba nzambe azalaki na solo yango tolelaka te mpo nzambe aza place ya mabende bato balandaka mais place ya bosolo bato bakoki kolanda te mais loko la vérité finira par triompher mokolo ezali du fendele mokolo ba chaîne ya libération ezalaki mwana mwasi oyo azalaki Déborah Jeanne d'Arc na biso présidente na biso bokopesanga bakombo ntango mosu na kozala te na mboka na biso bazoteka biso moko tozomona mais bosolo eza te mpona ni bakandi yo mbanga bapesako mwa 10 000 moko ya salaire osalaka na eloko te bakabelako mwa 2 000 moko ya chaque jour osalaka na eloko te biso tokoya na vérité boétouffe biso bobundisi chaîne oyo biso tokoya na vérité bokanga kabuya bokanga esinga asala eloko te c'est anormal epo azolekala soda nazoyebisa lobi obiki meyebaka ke tokozwa yo seke eza na bato moko baza na nsima makambo tokoyeba bango seke bazokanela ye parce que fo bazwa ye mpo yaloba bisika oseya azalaka do ntango oseya abimaki na bayeba ete koseya wala ye bozomona lolenge kani bazokanaka biso mais mpo bopesa biso maboko bosunga biso eza parce que tobunda ndeni toloba vérité ndeni tobanoyaka tolobi moke totikiti boyeba vérité ya kati te bino boyeba vérité ya mikanda biso tomona pratique oyo ezosala tomona lolenge ndi lokute ezosala mawa nalobi ya bino mpe bomoni élection na bacandidat président basanctionne moto te mais bino te boyeba eke moïse bakotya ye te bino bomoni teke makambo esalama esalami na désordre bino mpe la liste bino bomonake makambo ya kongo esalama bien te parce que ndenge toza bayebisi félix olinga te osala te félix mpe na ngambo ya komoloba nga mpe ndenge bokomoloba yanga bolinga te nga nalamba cuisine nanga na kosala sikoyo ntango na kosala nazoluka mpe bapui nanga mboka ekomi ya bapui na bapui yo kongole ovandi so félix azwi apui azwi deuxième mandat aoza plus pire ke oyo azwaki liboso bon sikoyo nani akoarrete félix mpo azwa deuxième mandat te nani akoarrete félix mpo bato ebele oyo bomoni baa bacandidat président wana badofe mpe ya félix ana liste de moyen atanga eza te na makolo te bato bapesanga biloko wana mpo babenganga epanza bango babenganga epanza mama biso tolandaka yo oyo baliaka na bango bazalaka na source abi komona bango baza wana te bakalaka mibale ka ya félix na ka ya kabila kidi ka ya kabila eza barwandais eza banani ka ya félix bao bazosoutenir félix ya bani de kaka eza wana liste eza mpenza boye evandelinga na mesa me na oloba te
naloba tango nakima ngamo na mwana na bokono kabuya yeyo azoyoka pasi siko na sani amelika kwa maina amelika mtemo kileza ya nzambe nzamba kofuta siko okay fona ta auto pomo na bango to talisa bango misapi na misu parce que boye biki bokozwa te boko soutenir mabe bino boye biki bokozwa te boye koteka mboka Pondoni bino bo mena kala ba poste batanga kaka bino na mboka nini esalama wapi o batu balingi poste lolenge oyo o batu balinga mbongo lolenge oyo balingi kotikela balinga mususu te tolo batu matapenza neti na ndenga mabete aboyi kaka posa kotanga ezali mena motema ala nzambe ndaboyi na tika Congo eza patrimoine ngana yo totika te banyokola biso lolengo ba osala biso totika te basakana biso biso moko peuple to miyoka na passer tout se prendre en charge et le ba Moselle aura désiré Kabila on libère pas un peuple totika la ba umbu ya biloko yote tala le olete ba vidéo ezo le kapola Martin Fayulu madite donc ndenge to otambola wa mongo ko mongo oyo ba osala boy o ba ina campagne de déstabilisation la session des Congolais ba souffrir bana eau potable te kabu ya melobi le ba boy illustré ba maman na boy illustré tende na ba boy illustré nga ba maman bozui photo wala bochi natala ki on emiso bochi akite photo wana eza ba maman na ba bidon na bochi la ngango ba mona nde ba maman ba ke ko revendiquer ba droit mais batuana on est peut-être pas comprendre que oui ma bego ki ozala mais ezala moto mususu toche azana no liboso na bolamu parce que ma bena ne komi place na été mais ba vidéo ba osala ba otula Martin Fayulu pia ka ba osala ba vidéo pour tout ça et les la ba réseaux sociaux eza yango na yango de les autres. Est-ce que vraiment tous on a besoin ba plein ngonga oyo mboka la biso ezozika? Est-ce que tous on a posa que totambola bato bamona ki toza danger et le connaît la zone capable à Congolais voilà c'est que la zone on attend ba opposant la biso so ni ba politicien la biso ba yebi ba ma kamte parce que au cause la na bato o balingi yo mais tozo zela nde pa na o makambo mususu tozo zela pa na yo to mona lolenge oyo yesale ni mususu tozo zela biloko ala to moni bato ti lo ba otuna océan mususu tozo do batende ngabi ka fala kala mususu ndako moko kasa ke pa mususu mais lelo bato bazoluka mususu lolenge ni na loba lelo bato ebele bazo ba position mususu te lelo bato ebele bazoluka yango akoloba nini aloba na to yoka ye mususu telema na aloba mususu telema na aloba epe azoloba te Congo a un sérieux problème. Mboka la biso Congo eza na problème. Élection à 2023 au la décembre le 20 eza kita bande ko la ngai. Toza na misala makasi na kati ya Congo. Toza na misala makasi na kati ya Congo bande ko la ngai. Congo a un sérieux problème. Lobiko ya Congo eza na mo élection te. Lobiko ya Congo est élection te. Lobiko ya Congo est ali bitumba. Soki to bundi bande ko na nga. To longi kozwa possession ya mboka na biso. Bekolo nyonso ko respecter biso. Mboka na biso. E ko bonga na lolenge moko. Oyo ngai na otokozana posa ya poto te. Mais pas ces ali bateaux tozo détruire mboka na biso zaka biso mo ba Congolais. Ozo bundolingi mboka na mais soko suka li dusu o ba corrompre ko mo liambongo façon oyo zo changer. Bato ba comprendre telo bila tongo ba langage mususu lelo comme langage mususu. Oto lo baka na 12h langage mususu lelo la 13h comme langage mususu. Bon changer assez facile mo ndeni mais bo lo ba peke mo kena ko sambe la boza ba croyant boza ba chrétien. Comment ba ko corrompre biso si facile? Comment tu commences à quoi bato moko boye to botama na biso lete la sens moko te bitumba nyoso to bonti bande kolanga
To changer si facile. Donc ce qu'on zoka les doucement boko banaye ko luka. Okosi bato. Ce que ba pesi mo maboko boy. Ozu mo les doucement boy. Yo komi na ba vision mususu. Ah ba de la bosu nga pe. Bosu nga pe. To benga na to sola. Parce que kotika la pe boy, eza pe kopola. Parce que bakoya ko boma biso na kati ya bandako bakabuya oyo baza bana mike. Baza bana mike. Po soki bolingi na loba motema pepe kupeko mama Pierretto motema ba pesanga bakoyika mena kokeleka motema ko yaka na tanga ta mibale mais comment bino ko koza mitema mabebe boteka kombo est-ce que vous comprenez la souffrance ya peuple oyo bande ko na ngai mange avec Félix bande ko na ngai. Mais les deux doivent soutenir Félix, doivent soutenir Judas, doivent soutenir Satan. Les gens vraiment bien doivent soutenir Félix. Parce que beaucoup sont comme une dimension, comme une bombe, il n'y a pas si c'est Félix. Félix va continuer à la badille. Beaucoup de Félix c'est la badille. Moi j'ai été révélé dans le bas et moi je vais finir mais le bon money. Pourquoi qu'on soutenir ma bé? Pourquoi qu'on soutenir ma bé bande konangai? Pourquoi qu'on soutenir ma bé? Kaka potozo liambongo bande konanga. Pourquoi qu'on soutenir Félix Satan oyo? Et là qu'on dit Félix a sali. Congo combien Allemagne? Ba soldat bazumi tuka. Salaire est mati. Ba goudron basala ki lobi yango ezo kweya. Bandeko na ngai tozo boya Félix te ataki ndeko la biso congolais mais misala o Félix asali biso la mboka o ba bomi combien de personnes? Est-ce que Félix a vendu la est? Félix a lobaki ye moko soki bitumba est silité na échoué. Félix a échoué lamentablement. Félix ye moko a mis longola na course ayebisa biso polele ke na échoué. Bongo sika mutu ye moko a mis lobaki a échoué ndeko la mozo continuer ko soutenir pour Félix la opeso bongo. Ozo tela mabe ozo sa na nation na yo te. Et bongo bino pe bino ba oyo bino ba oyo bino. Bino. Et le connaît beau ça la paix à l'okuta boy bolo ba la peuple vérité. Et le connaît beau ça la l'okuta boy. Pour nani bazo tindika bino mo ma nation. Pour nani bozo ndima charge moko lobi boko ka supporter à moté. Félix tanga signé ba dina Kabila mona ki malamu amona ki tapi et loko papa la nga zoate et c'est moi mbongo to ko kambola ka ba futa ka biso la maison civile mais lelo o Félix a souffrir Félix a mona ba pression ba o tchai de partout Félix a la ba dossier a ko samba Félix a ko kotaka boloko pour la personne qui Kabila ba beki ba ko pese ba beki te siko yo soki ba tcho place wana si ba l'action ka ba dilo Félix asinaki ya koleka mutu yo ozo kanga mo ya président yo ozo linga ba pese bokonzi ya ko nommer pour élection ko zala te ba ko nommer nde bino ko nommer yo siko soki ba nommer yo nini ko sala ba contrat ba dilo yo signé bilebe ya ko teka mboka ba opesa yo soki po ba ko nommer bino autant ba ko nommer bino ni bo sala boyo kamawa ya Congo mais tu vas ebisa bino loko moko il y a pas de nouveau sous le soleil na pomo la bino so ega la soleil na batu na matuluka na bimisa bino tout na otanga bino moko na place na air po bato bazali ba kosamba la bino mengai ndete Nzambe apambola biso dossier bana woto ko landela ya moto yeba kasi mo soutenir biso poto kotaka na dossier ya trésor ce qui galore ce qui trésor mwana na kufaka kuna o député atindaka ya egarda beta bango masasi
les lots soit solution ba oyo pe ba kana mpifo ta on to kokota le kamuna bango bosuma biso to teka Congo te Congo eza ya biso to linga Congo to sauver yango to longwa na kokumisaka bato po ete yozo opportunité ya kolia sima ya mutu wana olingo pesa ya maboko pesa mutu maboko na bosolo pesa mutu maboko na bolingo tango bozo sola na ye boyeba ete akosala biso mosala convenablement aza na compte à rendre te na bato moko oyo batindikaki ye na sima likolo ya kondimaka banguna bazaka sima na bilo mpo bapesaka bino maboko botala makambo babemba basala biso bemba accepta l'inacceptable mpo na nini po andimaka maboko ya bandoki maboko ya bayudasi maboko ya bato etindika ye lelo bemba yo batie mokonzi monene bemba kokokosisa etumba te mama Martha kanisa yekela kotia bemba na esika la bemba kosala eloko lelo bomoni bato ayinde pesi ne bakomi kotia bemba misapi na miso mpo na nini sho ya mama Martha eshue bemba ye azakala ba ugande siko bemba kotrahi uganda botalaka pema autozoma mais soko soutenir ngai congolais lobi la tomo lifuta la biso mbale ko sala sengo libération république démocratique du Congo bo pesa biso maboko toto ngekolo na biso na awa de la succès. Merci la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la gloire Ngoma Misape électrique et pourquoi pas prompt rétablissement la Pape Joe directeur à recherche stratégique et ça mon kondi pareil avec biso babiso. Merci encore une fois Esther Moluka, Maman Lili Saya, que Dieu vous bénisse, la servante de l'Éternel. Christian vie. Merci, prompt rétablissement à Gradi Lompinga, merci encore une fois, suprême gloire, que Dieu vous bénisse, Miradisaya, et pourquoi pas notre directeur Willy. Pour maintenant, Angola, no bondi, à botar de bodo, et à RBC, maman d'Angola, na mokitene, Florencia, Mato, Domido. Vraiment, tout le bon voyage d'Afali Poupa concernant les Kamalam ou déjà délégation Moussoussou ici et voyage qu'il a fallu Poupa et ma mission est la Banzi Bazali Koya, tout tombe les bonne chance dans la musique Bobeta Malam ou peut tous encore recevoir dynastie ya mon amboka Ferregola d'Engezali Kobeta tout boy ba campagne de déstabilisation entre Congolais na Congolais. Boutique à musique ya ferré et beta na kimia po ayembi toko ayembi lolenge onana yemate to lobi Ferregola que Dieu vous bénisse to kondima de sosouté mutu atelemela kama congolais mama Jawa assalamu alaikum mama missionnaire mama et le number one Chicago mon ami de tous les temps du nolo soit que Dieu vous bénisse bye.